Présentation nanga ya biloko eza non sala pondu ya nguba. Pondu ya nguba balobi pondu nguba ngo natia yango nyama o eza nyama ya moto moko yango mona nazo benga na banzinzi pona moto moko ezala ka boye nyama ya moto moko et à part wana na osala ngona makayabu pembeni donc makayabu na biso yango yo ya ambassade o babenga makayabu ambassade. Et mafuta eza pona okalinga makayabu pe mafuta mbila eza pona pondu donc nguba na biso yango eza nguba mobesu baniki nguba mobesu poso osali nguba okalinga ezala bien te basala yango kana nguba ya mobesu donc toko expliciter bino toko relaxa bino ndenge nini toko banda kolamba yango malembe kino ekobela toko lia yango na fufu. Merci beaucoup, notre très cher internaute, fidèle abonné à la chaîne Abisso la Planète, Nana FIE TV. Continuez toujours à vous abonner, activer la cloche de notification pour ne pas rater aucune vidéo, aucune actualité. Et vous en avez la chaîne, nous sommes toujours votre aigle de la presse chou de toutes les mamans monde entier, autrement appelé aigle de Kaole Nabike. Ceux qui n'apparaissent sous devant vos postes de téléviseurs, c'est qu'ils ont pas mbatté. Ils ont toujours dans l'émission Abisso la cuisine des stars. Alors, le cuisine des stars est quoi bongo na la star na biso Myrma la canon donc yende mtoye ba représenter biso biloni ya olamba lelo pona biso na ba obolanda biso surtout ba balanda biso minga bana Londres bana Amérique donc ba bana partout Europe mobimba ya Asia Océanie boye bandeni balambaka biloko oyo la star Myrma la canon olambela biso la biso mais avant tout Rodrigue Fongola ba mona mtozana e na remercier d'abord les bons dieux pour notre souffle de vie à travers mon père spirituel Conde Paul Dominique. Merci aussi dans la patronne de cette chaîne maman Nana et fille et maman sociale maman Oyo atika ba nete maman pe saraba na confiance considération et bi ke bande ba kei bazonga na la seule et l'unique petite sœur à Jésus-Christ et puis en plus misala bolingo koleka tabita na Dorcas pour yazo koma histoire makasi na sir après na Bible o ba osala ya tana biso ye na moni na côté ya misala bolingo et les cas plus alors Rodrigue Wawa Fongola bamona la star ya biso lelo to tuna lelo olambela biso nini to a présenter biso bilo ni zaza awa na mesa. Bonjour Myrma la canon. Bonjour. Santé bien. Le to koyi na yo na bokasi to bolingo ya maman Nana et fille et maman sociale. Abike non na mona ka la star Myrma na pensara pe na e na ngaki aleka na cuisine de star mais ezambali oso mba sukate et on monte yaki et puis ba fan na biso to ba fidèle abonné balanda biso ba ngabaye balelo ma Myrma surprise nini osela biso. Wow, donc bon. Merci beaucoup pour la considération nano maman Nana et fille na pession beauté place aux ali vraiment et ça vraiment fierté pour nanga au contenga parmi basi à théâtre oyo na ko sala lelo cuisine nanga merci beaucoup penayo pour la considération de bolongo musika bolandinga ti a na yolo place na vandaka présentation nanga ya biloko eza non sala pondu ya nguba. Pondu ya nguba balobi pondu nguba ngo natia yango nyama o eza nyama ya moto moko yango mona nazo benga na banzinzi pona moto moko ezala ka boye nyama ya moto moko et à part wana na osala ngona makayabu pembeni donc makayabu na biso yango yo ya ambassade o babenga makayabu ambassade et mafuta eza pona okalinga makayabu pe mafuta mbila eza pona pondu donc nguba na biso yango eza nguba mobesu baniki nguba mobesu poso osali nguba okalinga ezala bien te basala yango kana nguba ya mobesu donc toko expliciter bino toko relaxa bino ndenge nini toko banda kolamba yango malembe kino ekobela toko lia yango na fufu ouais mais ce que pour na ba o beto msusu ba e ba façon ya kolambela yango te
est-ce que ça peut bien au c'est la sorte à pondo lambela foka nyama ya moto moko to ko tiela ngopé mbisa au ka tourner. Non, ça dépend. So pe olingi nyamate. Olingi no nyamate ko tia na ngopé m susu poisson, po ba msu ba sala pe poisson. So pe olingi poisson te ko sala ngota na mbisa ko kauka, mungusu to ngolo penda na pondu na sepela na ngote mungusu to bowayo ba ngango ezala nini? Bowayo mama ezala nini? Bowayo njombo to njombo na mbisi musu kombe ngana yeba mbisi e mama sa teka mbisi na mbisi musu babenga ngo kombe ezala mwa plat boye wana pe na pondu penda ezala bien donc ba mbisi oyo bato bakoki vraiment ko tia na pondu yango wana voilà. Voilà, merci beaucoup to tika yo présenter mais avant tout nene ba no colonie ngai naza mongo te mongo 100% nga penda bokila lokondo mongo 100%. Merci beaucoup mana na moni déjà moni donc yoza mungala mongo nyamazamba ya rotuli bongo nyamazamba mana na nyamazamba ezande ya mboka na biso iso la iso biso na biso quoi voilà. Voilà, merci beaucoup. J'espère que vous avez qui on a bolanda biso vous avez tellement belé na bango surtout tant les mambo kolamba temps dédicace est raté dans la souka. Merci beaucoup. Na ba tout restez toujours branchés scotché bolanda ndenge ba ko lambela biso pondu batia nguba ya mbesu nangu nyama na kati mpandi na mwa likia ya ambassade et puis ils ont accompagné le football likia ya okalinga na ba dive fulampung de 9 yang en tout cas et ça a eu to makasa alors ngana limu na tiki musale lo voilà awa na banjo sala pondu nanga kodongola pondu ezala nango facile ezala nango pasi te boye kaka ozokata donc ezala pasi te eloko oyo ebuma biso eza à partir ya arbre soki bambuma pondu eza ya mabe ezala na bambuma bololo na kati yango siko il faut ko éviter kozwa oyo so yebi na okotala mbuma te kodongola oyo te otiki yango donc ngai na osala yango te na otika yango po yango nde moto esalaka soki pondu eza ya bololo okotisi kaka nzete oyo esili olia pondu te pondu nyonso bololo entre temps na osala pondu na nga na tie makayabu na nga na mai po elongwa mungwa po makayabu ya ambassade ezala mungwa ebele yango totiaka boye otie boye bamisusu kutu balalisa yango mwana butu asa atiaki makayabu na ye na moto na mai pardon po elongwa mungwa nyonso. Voilà, donc makayabu na biso yango na mai nga nazo dongola nanu pondu bon botala neti pondu oyo ta singa oyo elingilingi pondu singa oyo soki posali erreur ozosala pondu ekoti na kati ya pondu esala pondu bololo donc soki ozosala pondu vraiment il faut sala yango na bokebi nyonso ta singa yango ekotaka na baetape ya pondu etie pe pondu bololo donc faut vraiment kosala pondu place oyo ozomona bien pour ça l'erreur te. Voilà na sisi kodongola pondu sikoyo ekomi etape ya osokola ngo po osokola pondu bien po pondu egarda bazelu pondu egarda bazelu non ekosoka mande eza bende na tie 2 bassins bena osokola ata na 3 bassins po pondu mabe na ye abomba azelu. Voilà ce qu'on a comme bon ça be piste nanga aizala msala so na banjo tuta wana na olemba okisala ba ai yango déjà na banji kolongola ai nanga ba poso nango po na kata yango déjà na tuta pondu naza na facilité ya ko tuta bien donc na longola nanga ba ai nanga ba poso so na silisi na sali peu poivron na sali litungulu na sali ndembe nanga na aubergine donc là ayango ici
Ah, Congo Kabe, Punduma Tembe, Ndundelekana chaque jour. Nabama pas moto. Ah, ici, ce qu'on a vendu, les tungulu. Pour 2 ans, on a moto, na baloli en moti. Moto est matamale, malembe. Voilà. Voilà, Pondu et une moto. On dit baluki déjà vous mais la tête non après na tché sous deuxième tour. Auto bandasco ko tout am salande vraiment vendre côté tout autant que tout andé et là ça na moi so aza makasi to aza makasi te na côté tout. Donc comme ce qu'on étape tout à Pondu. Voilà. Sikoyo ina bando chasko ba épices na kati ya Pondu. Aubergine sozo tout à Pondu kotia aubergine te comme ça Pondu makasi. Aubergine batia yango sozo. Tu vas y battre au monde, on doit attirer l'aubergine et alors tout à Pondu et comme ça Pondu ma casse. Ça dépend, hein, bah ton sou à l'ongla, on va y appeler puis qui va l'ongla, on va voir mon et c'est tout ça. Litungulu na ngana ndembi na sina kata kiango litungulu na ai soit c'est bon on peut s'en rendre il faut que ce soit très bien. Notre maille est déjà début. Il faut changer le maille. Il faut changer le maille. Tiens la maille. Les coquilles. Et puis là, il faut avoir la dîner. Donc, pour l'autre, il faut vraiment on va faire aller les gens dans la casse. Après, va souka awa, va boire kaka.
matungulu na wana kata na ai à côté son pe na kati. On a continué kututa. Bon, pondu na biso ebeli. To chaki pe déjà mai na moto. Mai pe etoki sikoyo tongi totia pondu na kati ya mai po etoka malamu. Donc biso to linga mai ya moto de ezala boye ba miso ba salara atieleka na mai ya malili abandimba moko. Mais biso to préféraka ezala na mai ya moto po eumela te na njumu. Voilà. Ici. Pondu pe ezalaki ya pete eumi nango na liboka te. Sikoyo esali boye totiaka mungwa totie yango aubergine yango nakataki déjà otie likolo. Donc ndeka nalobaki aubergine ere ozotuta pondu kotia aubergine te. So otie aubergine ekomisa pondu makasi. Donc il faut okata aubergine ere osisi kotuta pondu. Nde okati aubergine na yo. Voilà sikoyo otie pe mungwa. Munga pe kotia yango ebele te neti mesure oyo. Ça va déjà. Kanga siko njumu na ngati eotoka changer couleur. Nde na ekotia nyama zamba na tie mafuta. Mais tozana mutaliloba awa. Bo excusez biso donc to bongoli makambu. Donc to chana no nyama te po mtalilo baza so to cheka nyama olia te. Nyama bisa zamba to toksa na pondu boye après nyama zamba e ko rattraper biso. Voilà. Voilà. Ce que ekomi na temps ya ocha mafuta na biso. Je mafuta po pondu déjà ebeli. Teya olekana ma ya fufu etoki nasali pati na nga ya semo.
nyama yango na tie tolongoleli déjà moto liloba pondu na ye donc totie siko nyama etoka ndambu apo totia nguba oyo natie nguba voilà babi pondu ya nguba nde makambo pondu ya nguba ata bato balingana bango pondu te basepela nango makasi mpo ebima na sebeni likolo nango mafufu na biso mpe etoki sikoyo na balola mpo nguba ezikazikaka na sisi kokalinga makayabu nanga siko na kalinga ba épices awa ezali poivron itungulu na auberge épices nanga izoke na obela mais lokola aubergine ezala mwa makasi na otya mwa mai ndambo oyo et permettre etoka elemisa aubergine donc soka aubergine elembi nde na sopi yango soki na kati ya makayabo sauce na biso yango so esali boye il faut zipa yango pour et permettre etoka bien. Voilà, merci beaucoup na bayeto bando landa biso na cuisine des stars na biso. Je pense que tokom déjà na souka ya bilubu na biso maman Mirma la canon na lambel biso. Alors maman Mirma okolo banini mpona baye o msusu mpona kolamba boye bamona ondeti fo basala manger. Donc kolamba ezala nango pasi te. Eza nango donc ya basi nyonso ngana mona ngo eza ya basi nyonso y compris mibali po babi mibali nde bazala vraiment ba maître cuisinier. Donc voilà, ezaka ko disposer temps na yo
pour olamba pour pondu ezara facile pondu ezara passe il faut qu'à disposer tant olamba pe malamu ndenga na lambi boy donc to bandaki kala mais malembe tito komi biloko ebeli yango na présenter en a. Voilà, merci beaucoup. Je pense que Rodrigue Osalaga relève nayo. Bamona ndenge ba invité bazana biso à la table ndenge ba ko se servi et puis d'autres na ba point de vue suka ba match za ndenge nini. Puis mava tout me représenter biso biloko ngo parce que à lobby etikali preuve à l'appui donc auto mona oyo eza pondu batianya mazamba. Batianya mazamba na nguba. Oyo eza makayabu na sopi ba épices na nga likolo o mususu oyo eza achara oyo eza fufu ya semoule. Voilà. Donc to meka makusa poto ka ba point de vue. I'm at a payphone trying to call home. All of my change I spent on you. Where have the times gone, baby? It's all wrong. Where are the plans we made for two? Yeah, I know it's hard to remember the people we used to be. It's even harder to picture that you're not here next to me. You say it's too late to make it, but is it too late to try? I'm at a payphone trying to call home. All of my change I spent on you. Where have the times gone, baby? It's all wrong. Where are the plans we made for two? Yeah, I know it's hard to remember the people we used to be. It's even harder to picture that you're not here next to me. You say it's too late to make it, but is it too late to try? I'm at a payphone trying to call home. All of my change I spent on you. Where have the times gone, baby? It's all wrong. Where are the plans we made for two? Yeah, I know it's hard to remember